Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez reçu la vidéo de cette émission. Toujours Gloire Mix dans l'émission Star en ligne. Lelo Nail Suskutali Sabino, Olaki Sabino Maestro, Maestro Rayon X. Tolinga kito ya mina mikolo mute koleka Miyazaki na kati ya Kinshasa te, dimaki na kati ya mokoto mboka Kinshasa zalaki libanda ba voyage, ba milulu etali musique pe ba makambo ba vie privée ne plutôt. Lelo azongeli na kati ya Kinshasa akobetela biso lisolo ndenge nini voyage elekaki toyoki ye na générique moko ya makasi nazosala yango promotion te mpona nini abombi générique wana makambo ebele tosolola vraiment ne savez pas suivez cette émission, il y aura plusieurs actualités, il y aura du lourd sur cette émission. Veuillez vous abonner et partager cette émission massivement. Sans plus tarder, je partage avec mon artiste. Artiste, bonjour. Ouais, bonjour DJ Mix. Bienvenue. Gloire Mix. Bienvenue à Kinshasa. Merci, bienvenue chez Jeannette Kinam TV. Merci. Artiste, au salaki mobembo lekaki ndenge nini? Ouais. Mobembo lekaki bien, mais bana kini bana poto ya Rayon X ababanda. Apanzaka nana. Vraiment. Ndenge zala. On a dit qu'à bord on a pas l'inté. Vraiment. Tambola kana kwa on a kaka. Partout na tambola. Rayon X, les karmapa, les chouchous des filles, les chouchous des mamans, les chouchous des bébés. Il y a Zane a déjà été les chouchous des chèques, mais il y a les chouchous des filles, chouchous des mamans. Nous avons un sarabolingo, couple, les gens ont un problème. Télécharger nzembo yoki voit karmapa na kati ya nzoto babi incarnation ya karmapa Rayon X zala ka lelo nzembeli yo nzembo bolingo vraiment gelo refundu oyo kangai mbolimo ekomi lokola GD6 lelo epai na yo lobi epai ya mbanda ye nakokoka na ngai te o mbolingo ya moitié ye nakokoka na ngai te o mbolingo ya moitié mwasi lelo zali kotutela tolo lobi azalaki ya moto mosusu e zongisanga epai ya baboti bangara mbaye bapati nazali komona ye bakolembe ngai te o ata na boti na yo barana bakolembe ngai te o ata na boti na yo barana. Vraiment, message moko profond, ils ont poussé mes messages moko important. Il y a couple, il y a bani, il y a réalité. Zone c'est chez baboti nae, pour les maïs, tata baboti, azara na valeur chez mes parents nae, parents les maramons nae. Vraiment Rayon X, oh il y a un petit titre na mozani. Bolingo ya moitié. Bolingo ya moitié. Et ça déjà disponible dans la chaîne. Et ça déjà enregistré dans le studio, je dis Karakaka. Non. Vraiment. Bon, vraiment, par rapport à message, ça va déjà. Rayon X n'a pas qui peut générique, non moko en passant. Et ça qui vraiment qui tout. Mais yo moko n'a pas na yo. Dès que tu éviter pour ça les génériques. Bon, avant de répondre à nos questions génériques, là je suis là côté na Outaki. Na Outaki, c'est qui na Zambie. Zambie n'a gagné qu'à faire la musique. Vraiment. Zambie n'a gagné Tanzanie n'a gagné au Taraba Elefanto. Oui, bigara. Mère na biso. Au Taraba Elefanto. Na Zongaiki. Toujours évolué. La surprise est là. Mais pour la question qu'on pose, il y a générique. Générique pour le titre, il y a 666 égale à 9. Makam. Na bomba. Parce que nous avons préparé. 666 égale à 9. 666 égale à 9. Le petit vous a trompé. Quel petit? Le petit vous a trompé. 666 égale à 9. Ouais, le petit vous a trompé. Quel petit? Mais petit nangai. Petit nangai à cause Sarabino. Petit nangai Sarabino qui est non 666 la marque. Ouais, à cause Sarabino 666 la marque. Le petit vous a trompé. Le bimi 9. Vraiment Rayon X. Nana Embelio, nana animateur non nani, nana Betelio solo. Motivation wana clip wana lalisi yango pona nini. Ozo frappa ngo teten to pona nini. Ba partage na ba chaîne Facebook, YouTube, ozo lalisi yango pona nini. Ponga na yo quand je connais la musique, on m'appelle DJ Gloire. Donc j'ai l'oreille musicale. Ceux qui na musique. Donc si tu as loco et ça bien pour la innovation. Moi makambo un ingénieur qui est mbonga maboko banque et bien. Donc Rayon X azaka précédé.
mais azali prêt. Donc dans un studio, nous avons préparé des locaux, nous avons fait malembe. Et là, moi, kitoko, ato au salaire siko. Ce qu'on veut en 2030, et vous avez la kitoko. Et vous quittez la qualité. On a dit qu'on a quitté la qualité. Mais vous quittez la qualité, sous crime, vous boire qui mikolo, en 2030, vous pouvez pas. Jamais. Tant que bakri oyo eza na kati ya bord wana eza ba leçon. Tata Nzambo za wapi awa ba violer loi basi na basi bakoma kobenga na babuchu mibali bakoma kobenga na ba makopine. C'est le moment yangoyo nazote ya animation ekosilaka te. Un conseil très profond. Ekosilaka te. Vraiment. Donc à tel en 2070, 2080 parce que biloko wana ezaka ka quotidien. Mais madame yo on sait que déjà limite. Est-ce que pas nous le besoin na bombi yango et na sala ka banzembo presque chaque jour. Est-ce que parler na ngai? Vraiment. Na sala banzembo presque chaque jour. Nazo kende malembe. Tant on a stoppé ko sala banzembo na continuer ba clip malembe. Na za précédé, nazo wela na nani. Vraiment. Pour bango nyonso wana tami. Non ça musala nga dans la concurrence. Vous marchez comment dans groupe nayo animateur banani souvent vous allez qui yomoko mais les lots n'ont comme accompagné comme groupe d'accompagnement. Ouais les lots naza accompagné FIFA de l'animation et tout Samuel mutaboa que la kinga générique tapis rouge tabete la kinga solo. Nazalaki na petit nanga assistant na petit nanga cellulaire et ça recrutement bien zoding kaka yaka pour FIFA yenda boire pas qui c'est jour. Ouais mais avant ba kende bazala nanga ulingo boto la vient non oyo ka balimba boto lo boto la c'est trop de za parler na bango vraiment ils a parlé na bango ceux qui na ba na bengi bango et petit yaka sala a osala donc ils a question ko boto la de osala bonité donc ceux qui na za na posa na aboya. Le 30 juin, tout le monde qui est artiste venir sous Bazaki en mouvement quelque part. Et nous allons faire le 30 juin. Bon, le 30 juin, nous allons accompagner grand frère Nanga. Oui, mais sauf famille, nous allons artiste. Vraiment. Nous allons accompagner grand frère Nanga. Chéri Mobert. Oui, Chéri Mobert. Abetaki na Matadi Kibala. Nous allons accompagner. Vraiment. J'ai dit tout à l'heure, nous avons fait appel. Nous avons Benginga. Nous avons accompagné pour Azobeta na kermesse dans la Kimwenza. Donc, artiste, le 30 juin, artiste, Panzana qui me sous Bakenda qui stade des martyrs, me sous Bakenda qui boit. Na évité réconciliation ya Wenge comme on a bango les sous ensemble, place mon pour produire mon corps et le bel Kioni. Bon, en fait, ils ont une initiative, on voit bien, 25 ans après, va venir à Bisso. Terre, non, polémique, na bango. Basangani. Et ça peut exemple mon politicien a vu sur Mboka ou il faut pas les lots musiciens basali ba politicien ba ko sala moto mais ba musicien basali yango ba politicien ba ko sala moto pourquoi comment vraiment mais biso to ba na ko na amour en Mboka biso tout ba na Congo donc ce qui ba basali yango et ça la bien ce qui ba basali yango et ça la bien tout le monde a une différence. Tout le monde a une différence. La biso, tout ça, les mots pour la Congo et ça la bito. Vraiment, il s'appelle Rayon X. Un petit conseil à ses aînés, à ses grands, aux politiciens de la RDC. Il a conseillé, il a dit ce qui est clair devant tout le monde. Rayon X pour ne pas être égoïste. Un petit morceau de Wenge ou 4x4 avant de continuer notre émission. Bon. Bubakala ibwinge amigenda kuna dada amigenda kuna. Vraiment. Rayon X balobi réconciliation ici ça a succès à ba musicien ndenge bakangani bongo et ko la succès na bango aussi la polémique de matsaka ba tu sais lo ba congolais na éviter liloba wana moni ngonde omoni nazonga toujours na on a bien l'intelligence et la sagesse de venir nga Félix Ouzé kwa bongo esclave ba lobake na bitumba moto moko te alonga moko kaka nde alonga ka na bitumba moko nde alonga mais na kimia biso na sonne to kolonga donc polémique oui, bah mon a qui va gagner la polémique.
omoi bato basala polémique mingi ezalaka bato baza na mosala mokie balukaka badiembela na baninga yango na polémique mais sans polémique so ça peut mosala bien ok na vraiment Rayon X lelo générique na yo na ebete okanga osala makambo minene oza na studio pourquoi obengaka mpe bamusicien oyo susu mpe baza reconnu te bosangana bopesa force moko parce que Rayon X na motu na okanisa nano wana te aza nano oyo yayeba matière eza awa na tete matière jeu de la matière mais matière no mpe bekokoyembama mpe na mongongo ya moto mosusu ntango ya makambo wana ekoka na kobenga bango mais sikoyo nano matière na ngai natipoate na nonga vraiment Rayon X manager na yo nani na minute bon en fait moni depuis na boujaki ozonga nanga nazongaki esengelaki fallait na changer mon makambo ebele par rapport à makambo nakutaki libanda na ndenge tobanda kosalela nde tonda kokanisela donc esengisi kofana bouger mon makambo po kala trop te awa wana zala concert moko concert avant kopungwa vraiment avant Kopungwa, avant Atika Biso, à cause de la concert, je vous invite déjà dans le concert à Rayon X et toute l'équipe de Jeannette qui n'a TV va signer du côté management vraiment tout aux alawana pour nous manager makambu ndenge ka kezala te promettre en direct ya chaîne ndenge ka kezala fa Rayon X toza vraiment mulaite lelo pour nous eloko pe ya kitoko umela kate ndenge balobaka message moko na osengo ya suka après opesi ba big up ba dédicace na yo na ba o bazolanda yo Rayon X lelo ozosala musique osala ka musique pona fierté na yo kaka ya lelo ou bien ata ozate otika pe webi Rayon X asala ka musique te azana ba activité culturelle donc au monde ba secret mosusu ezaka ba secret ya kobimisa te mais lelo mikolo zo ya donc dans 2 ou 3 mois Rayon X Monde association humanitaire interculturelle eza obotama na France vraiment mais au monde ba biloko mosusu ko loba yango boye c'est pas vraiment et bima mu pepe faut ça si donc faut bombama tant que ça la déjà direct vraiment donc Rayon X a ça la musique théâtre parler donc à un projet donc Rayon X est un projet merci Rayon X dans la musique nous avons la réussite et l'échec tant ou ba échec et la la musique au raison na nini pour qui c'est até toni non Rayon X assume tout j'assume tout parce que la vie à mon il y a des hauts il y a des bas donc j'assume tout kozalaka lokola bato te bazalaka soki asali likambo simbi alobi ça va soki simbi te akomi komiboya mais nga nazanga na komiboya ndenge nini vraiment oh ngaye na komiboya ndenge nini soki na simbi nasali eloko simbi te eza ngai j'assume vraiment donc pour nous vraiment qui c'est dans la place de non qui c'est dans la place de baby le savoir et le succès, c'est des choses différentes. Le savoir et le succès, c'est des choses différentes. Il y a des gens qui ont besoin de succès. Mais quand on va faire un concert, on va faire un concert. Mais et ça, bien sûr, je me réserve. Non, je me réserve. Babeta na kimwe nzawana pa majeko. Même batu bandima te que non yende mutabeti. Wana kan affiche ngweza wapi bio kose no batu. Na kombo pezo bi. Na kosa te aux allées journalistes investigation. Descend na kimwe musika te na yoti. Vraiment. Kende tuna au kitina kimwe chez majeko tuni. OK chez Claudia. Otuni responsable FC que non Rayon X joue à Betaka ezaka ndengeni vraiment awe bisayo kopé kuna osalisiko ba balance vraiment merci Star Aline to yami Rayon X avia olubane ebelete Rayon X lelo artiste na biso ya minene ermo tozomona bino na babar na bekala bozo beta
Olé ndenge tout le monde en Côte d'Ivoire, OK na Côte d'Ivoire, aux hommes na ba musiciens, na ba salle culturelle, na ba place moko approprié pour na bino. Et au salon ndenge nini bien mon message no c'est pe nous nango eza rentable ou comment? Au moni pour les locaux wana. Ce que moni nga na beta ka mingi. Eza pour les locaux wana. De deux. Yeba siko ke non? Awa na Kinshasa. Na Kinshasa awa. Yebisanga on a combien de stades de spectacle? Nous avons combien de stades de spectacle? Exacté. Nous avons combien des artistes? Combien de producteurs? Artistes bazali belé. Non, on peut ça nani. Nani a coupé sa moninga opportunité à se présenter. Producteur azalakati. Et comment aka? Ngani na ba master na. Basali. Moto a producteur azalakati. Famille na yo zo soutenir yo ba master base. Et comment aka yona batu na yo? Vraiment. Oh ngai vieux. Nazala mbongo ebele ni. Osala ni. Osala nini? Pour nous préparer relève génération et royale. Mais tous on a ba label peu ba grand na bino ba osala ba na ba camarade no ba fali puis ba sali ba F victime production ba vena biso quadra a sali Kofi si je me trompe pas Kofi Central ce qui va blo pour bongo ya ba label la production. Mais nyam ça n'est pas pour nous. Wana eza pour nous soutenir. Eza biloko ya polémique. Eza biloko ya polémique. Tout se voit la capacité. Tout le bagande ba vraie réalité. Eza biloko ya polémique. Oyo azui moto asola bien na kingandi essayer kana produire yo. Pour na ba grande côte bien. Eza biloko to lo bagande. Vous avez pas si au monde inconnu na kati ya la belle. Vous avez pas toto yeba ki azala ki boya komi awa be bazozo bato bazana poussière te pour ba pesa longo relais. To lo ba vérité. To li vérité que non. To ba na ko masquer, to ba na ko masquer. Non. Toujours préparer bombe à retardement. To lo ba vérité. Ouais, voilà, c'était l'émission Star en ligne présentée par Gloire Mix. Avant de quitter ces plateaux de Jeannette Nam TV, je vais laisser l'artiste comme d'habitude. Il va décortiquer les chansons, il va se jouir, il va mettre feu sur ces plateaux. Moi, je dois vous laisser. Mais avant de vous laisser, j'ai salué celui qu'on appelle Papa Samalman. J'ai salué toute la famille. J'ai salué nos abonnés. Vraiment, je ne suis pas loin. Je n'ai pas trop de dédicaces, trop de dédicaces. Je salue vraiment mes rois, mes chefs, mes abonnés. Je vous aime beaucoup. Rayon X sur ces plateaux. Vraiment dédié, Stéphane et autres. Na bateau tout balinga Rayon X. Au Bazali Mokili Mobimba. Nous avons fait sa moté. Na Ojek Fundu, le roi de Baltimore. Nous avons fait sa moté. Na Dave Kalume. En direct de Washington. Venanga ingénieur Keimbonga Maboko Bank. Docteur Modeste, l'intelligence et la sagesse. Mami Bakachwa, mon apoto à solo, Caroline Rita na Luanda. Donc, bon, l'équipe tellement trop. Albertine Moussumba, on sali dans Colo, en direct de France. Yacinthe Ngoma, Élysée, Bananangaï, Emmanuel Martins, Yansmine, Foura, Manassé, Mère Nangana Palais. Donc, bon, l'équipe vraiment trop. Yanto to Carle en direct de Chapal. Je viens d'en aller aux Oya. Malgré ce qu'on a Brazzaville, mais il y a des salama. Bétango Mwande tout ça là. Bon, pour nous contacter, c'est plus 243 81 69 70 379. Plus 243 81 69 70 379. Bino bozana problème boyoga yangai. Moi sinalinga sukane compréhensif. Baninga babala batonda sentiment. Oyangai polingore komata parler souffrance. Et les telinga bongwe. Yaka ekota e. Fika lolendo mpamba e. Nabongisi mbeto e. Yaka toka bola bolingo. Nazali na mposa e.